église, il y avait un pasteur à Yamarabat dans l'église. Bon, mon copain a qui pour la consultation des alakaka, a article dans maman na bureau. Et bizarrement, bah un pasteur wana na mwasi wana. Il paraît même que la femme a qui ba genre ba fille ba menara ba fille ma bé ba femme ba menara ba fille ma bé et tout. A qui pas pasteur a prophétisé peponae. Réellement aussi c'était vrai hein. Ba promesse ba ni pardon ba prophétie ou ya pesa qui pour na vie na et c'était vrai. Mais seulement a coucher na maman wana na bureau. Ba to ba yo kanga bango pasteur a coucher na maman. Bible biso boui. Les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc même nous les pasteurs, le diable nous cherche. Mais Bible résister au diable. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais pour l'impudicité, il ne faut pas résister. Pour naïkobo, il faut conjuguer au temps présent avec action fouillée. Parce que tema izopesa pasi izokisa mitema bisiko tokendaka kolela bisiko tokendana ba problème na ba souci na biso po tozwa ba biyano kaka bisika wana nde tozozala le plus déçu. Donc raison pour laquelle il faut prier Dieu avant koutana mosala nzambe po bondela nzambe ke vraiment akutanzwa mosala nzambe bien. Parce que ça peut être un nzambe pe mususu azane mosala nzambe te mais hiérarchie na boye bien moté. Donc pour moi ceux qui pasteur wana ça qui ont expressement peut-être eko azana e pasteur te mais alataki image a misali musali nzambe o azana appel nzambe te. Il y a aussi des pasteurs ou bazana appel nzambe te mais a misali pasteur parce que pasteur vraiment o aza pasteur a ebi bible tanga bible ako résister te liboso impudicité fois qui parce que tozana nzoto donc impudicité ba combattre ngo de prêter ba combattre ngo de loin ceux qui aza soloté webi peut-être aza eza ba kisi na yende et senga ki akushaka na batu parce que d'autres sciences et senga ba condition moko mais yo opposat pour l'impudicité ezalaka deux personnes parce que moi c'est ba viola qui était ceux qui ba viola qui était on passait en deux poussana en hôtel makéi to ngeko ganga mais tant ba ko kuta bango ko kuta c'est que et les pasteurs et la sœur bango ba bazaki convaincu parce que pour l'impudicité ba sambela kateke nzambe kangola nga aki osimba Jésus aki osopele malasi na makolo batuku tu peme bakomo critiquer Jésus babi mais soka zaki mwana nzambe koma kotika mwana mwasi banda osimba oyebi ke loko eleka ka wana ndenge banda ko simba Jésus soki zaki Salomon ndete oka samu soki zaki ezaki ata David d'être au Kisango parce que pour l'impudicité est à la sagesse est à la makasité est à la onction est à la David n'a pas continué mais à quoi il y a mon moi c'est bateau sur la quoi tout le monde a Salomon a sagesse naie à quoi na basi tout le monde Samson a makasi naie et outi na nzambe mais besoin moi c'est quoi message moi atindika que pour l'impudicité fouiller d'autres bi fouiller même moi les pasteurs lokona na bi nazana makila na nzoto salaka so na moni mwana mwasi moko ayina alinga ba attention na obengana ete poso na mina bengane ya koma makambo Joseph aboyi na impudicité bakangi peut-être na ko pesa pasteur mo stratégique pour musu pasteur mo azolandanga iko komila ye so moi mwasi mo na bureau na yo ayina ba attention moko sala boy yebise to kanga misto bondila se bo kanga misto bondila bima Obimi atal bando ke bien ata secrétaire beaucoup mata 3. Shalom peuple de Dieu, c'est la voix céleste d'Ela Lola Yabino. En fait, je suis la sœur Lunami Rebecca, votre humble servante. Je suis là pour parler d'un sujet et je ne suis pas seule, je suis avec un pasteur. Lui, c'est le pasteur Cédric Touboula. Il a un sujet, il a apporté un message ce matin. On va comme ça lui dire bonjour papa. Bonjour Rebecca. Santé, ça va? Oui, santé très bien. Et bon, Moussala Nzambe Nengeni? Moussala Nzambe très bien. Très bien. Kolazo Lokumo. Et tous ces pays comme on a eu, tous ces pays n'andenge au répondre à l'invitation à Nabiso. Merci beaucoup. Moi aussi très ravi. Ok. En fait, notre sujet du jour, c'est ce que tu cherches. Donc, il y a un message au papa Mémé Libiso, il y a ce que tu cherches, et l'autre et l'autre en fait. Ce que tu cherches, et l'autre Luka, il y a un et Lukayo. Donc, on va comme ça essayer de développer avec lui. Il y a plus de détails parce que biso tout ça pour koyoka message au kolo ati katinaye. Nenga papa Elvina Lobaka, les lobes nzambe zo kitana maloba. Donc, papa Mémé Libiso Loba nzambe. Je remercie comme ça ceux qui ont l'habitude de nous suivre un peu de partout. Ben Kata
Tana, Marcel Tamba, je te salue là où tu es. Je salue Narcordis Moukania, jeune artiste. Et je salue Donnel Ibumbu, sans oublier BDS Bansomo. Je salue comme ça papa, Tozong et pas papa, papa Ebisa Bisso. Il rappelait Bisso un peu, sujet na Bisso ya mokolona lelo, peut permettre au pe bakuti Bisso, bakokakoye ba ilo ni tozo lobela lelo. Ok, merci pour la parole Rebecca. Merci. Sujet na Bisso eza, ce que tu cherches, te cherches. Lorsqu'on dit ce que tu cherches, te cherches, donc chacun de nous a besoin d'une chose. Moutounion Sazaka dans les besoins de quelque chose. Mais la chose que tu cherches, il y a aussi la chose là, ils appellent quelque part, ils ont l'ukayope. Exemple, il y a de bons maris qui cherchent de bonnes femmes. Il y a aussi de bonnes femmes qui cherchent de bons maris. Il y a des gens qui cherchent, exemple, l'emploi. Il y a aussi de bons emplois qui cherchent les ouvriers. Donc, Otozo Luka, Ezo Luka Pe Bisso. Donc, pour nous connaître, il y a orientation, concentration, des fois même prière pour apprendre la chose aux Zoluka. Nous avons 4 émissions pour développer un pensa makasi na aux Zoluka pour pouvoir même dans la vexée biblique parce que ça au pensa ils appellent le banzambe ngal le banzambe plus le. Ok, merci papa Cédric. Au lobby que Izalaka et loko yozo luka yango pezo luka yo. Donc yo quelque part ozo luka peut-être au somba lupang ou lupang au pays d'un côté nango et zo mutu mo passer na lupang nae azo luka mutu a somba. Mais papa biso siko to yeba qu'est-ce qui fait et donc on y école qui ça que cause né na fa ntibolo ni ça là que non na comme ma place et loko ezo luka ngai par exemple je suis là nazo luka peut-être libala si qu'on a yeba ndenge ni ka mobile moko boye aza quelque part azoluka pe moi si waza na bakalito nga naza nango abala soit ngayo nazoluka musala na silisi kelasi nazoluka musala na koyeba ndenge nini que il y a aussi un job qui me cherche quelque part genre il y a une entreprise qui cherche de gens pour travailler et tout et ceux qui n'a que la qualité d'anga ba ko kozwa ngo et que ça la ndenge nini na koma pembeni ya bénédiction wana. Ce qui est très important dans la vie pour apprendre ou bien pour nous kutana bénédiction na yo faut être une personne au asalaka ce qui est la volonté de Dieu. Oyebi ezana batu belé bakutana na batu nozoye bateke o eza volonté en Nzambe ou pas. Exemple moi si ezana ba fille belé bazo vivre na mibali o bazaya bangote. Exemple ozo vivre na mutu moko mais na mutu na okonta penza na yete il y a des filles nga na kutana mutu azolo ba pasteur nga mukonzamba opesa nga mubali avinanga na tiki na pe ba jenda o ezolanda la nanga mais attendez za na mutu oh nzambe pas ozela faut que tu sois d'abord sérieuse otika non ba biloko ezo empêcher parce qu'il y a des choses qui nous empêchent il y a comme na volonté nzambe et cause na point de vue comportement et cause à d'autres choses eza na ngoli sumuté mais affichage ya comportement moko ya mabe exemple eza Jésus mukileza ki na posa il y a libérateur moko mais la Bible nous dit aussi Dieu cherchait à Luka qui attelle 4 êtres vivants avec 4 veillards à Luki mutunini wa kokita pour abikisa mokili pendant que le monde cherchait un libérateur Dieu aussi cherchait qui doit libérer ce peuple alors autour question ni sala kamutu akutana nango premièrement eza photo bonde la nzambe ba étoile na biso et briller exemple Jésus azalaki quelque part abotami ba mage ba luka po ba pambola ye ba na ba cadeau mais ba ndeko kutana yete Jésus pe place azalaki ba cadeau ne ngeko sala e malam parce que mutu yo ça sepela na cadeau alors ba mage tant ba oya ko pesa cadeau wana na part na ba pe bazana intérêt ya lipamboli o bakozwe pa Yesu mais ko kutana ezalaki pasi mais nzambe lokola atelemisa ki étoile moko na Jésus étoile antango telemi ezali ke mutuwa baba mage ba kutana Jésus par rapport à étoile alors faut to bonde la mingi nzambe à faire briller ba étoile na biso ce que étoile na yo eza briller yeba nzamba ko faire au sala faire connaître mutu vie na yo exemple ndo tuni na bino bana basi ezana bana basi mususu aoye baté kokuta mbali 3 4 5 azoye baté nani ya vie na ngato nani ya vie na ngate pour ba relation moko eza sérieuse premièrement tu dois trouver la paix soko kuti paix na relation wana eza moko parce que Bible il a des projets de paix pour nous et non de malheur donc ça na relation moko ezo zangi so kimia yeba d'autre part ozo kan exemple tant on a bakutani Elisabeth bakutena na Marie Elisabeth bakutani
po oyeba ke oyo aza eloko ya nzambe eloko moko ese remarqué kati na bango. Or Elisabeth alobi tango Marie asalue ye ayoki voix ya Saint-Esprit na libumu ne eningani. Or Jean-Baptiste azaki na libumu azwaki baptême de Saint-Esprit par Jésus. C'est Jésus qui avait baptisé Jean-Baptiste na kati ya libumu. Yomoni Jean-Baptiste a comment ko baptiser parce que tu ne peux pas être baptiseur sans être baptisé. Oko baptiser batu mususu te so ba baptiser ote. Mais Jean-Baptiste azwaki baptême par Jésus, baptême du Saint-Esprit, raison pour laquelle Jean-Baptiste pas comment ko baptiser batu. Donc c'est que okoyeba po kutana eza premièrement il faut nzamba appeler cette toile na yo. Deuxièmement faut zana bato bakoyi ko orienter yo vie. Ezana ba pasteur ba conseiller moko positif. Même Bible c'est biso na mukana na Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 le dit erreur l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas à compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Oiseau peut sa fruit na na saison na yé. Donc saison na tam souci koka nango mais autant d'autres prendre ba conseiller ba méchant to na makantina yo. Zana conseiller malamu aza mosali nzambe ndena baka problème na ko yebisa mutu nyoso te. Faut yebisa mutu oya ko soutenir soit na prière, soit na conseil, soit na finance. Ce qui est peut-être ça pour ne pas monopoliser les paroles. Oui, papa, au bande kotengi la biso ba qualité ya mutoyo, donc plutôt comment reconnaître que nos relations zanango eza relation malamu ou eza na volonté nzambe. Au pesa ki biso pour liboso lo bi eza kimia, nos relations zana soko zana kimia na relation na yo, yeba que non tu es déjà dans les bons. Et à part paix, ni ndoko kanga susu to yeba que dans la relation na za eza vraiment eloko yo, eza place et c'est na zala. C'est vraiment ce qui me cherche. Donc eza onga na zo luka, eza pe o ezo luka ngai. Donc comment savoir le but que non, il y a des paix. Quand tu es dans la paix, tu vis dans la paix dans ta relation, tu comprends directement que non, Naza vraiment Nanzela Malam. Et à part la paix, qu'est-ce qu'on doit retenir à part la paix, au moins la cohérence d'idées. Bible Amos chapitre 3 verset 3. Deux personnes bako tambola nzela moko te soki bayokanite. Bible biso oyebi na fungulo révélation moko. Na Bible balobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais ton moni mathématique est 1 plus 1 égale 2. Mais Bible est 1 plus 1 égale 1. C'était quoi? Bible ça l'erreur était bato va comprendre nakate. Tant moto abotama, tant nzamba saki Adam à l'alicie pongi à l'ongolier mopanzi moko, mopanzi on a salengo moisi. Donc cela veut dire Adam a tikala qui sous complété mais comment qui est complet. Donc mutu pas comme est complet zakate faut ba longole le boko. Mais bako longole litoi bako longole côte moko et longwe côte wana basela ki ngo mutu moko. Alors mutu basala ki wana et loke bomaka biso tant to kuta na bilo to lukate pourquoi même babi nzungu na nzungu ya mfinuko nango siko soki o akezo mfinuko o kuna au moins premièrement ba idée bando tout na tendé na ebisio otuni question na Amos 3:3. 2 tant ba longoli côte pas Abraham et pas Adam plutôt. To ba longoli côte basela ngo moisi wana tango Adam akute na Ève abi voici c'est l'os de mes os. Tango ba sangani ezaka ka partie ya Adam des ongelié azongi soko mobimba. Donc ceux qui tango na azaki na moisi te ba longola ki akoma ki est complet. Donc les célibataires sont incomplets. Donc basinde bazoya ko compléter biso. Yango moni même Jésus sur la croix parce que Jésus a deuxième Adam. Jésus sur la croix tango ina croix Bible biso boyi. Bachubiye motonga na mopanzi. Alors motonga na mopanzi wana ezalaki église ndé yaki kobota maloko la mwasi ya Jésus na côte ya Jésus. Yango moni église tant muto comme pas Jésus bakomi moto moko bakomi elongo. Yango moni même Jésus tant yaki na mokili akenda kobota mananda ko ba même pas que ça la remise et reprise. À partir d'aujourd'hui ce n'est plus vos sang, c'est mon sang parce que makila ba nyama e bande ko zipa masumu. Mais la Bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Donc ça n'a pas principe à Kolanda pour coutane loko ou ezavina. C'est ça. Ok. Papa, je vais revenir un peu na outi koloba. Tu as dit que dans la vie il y a de principes que non il faut to landa, faut to kutana na oyo nzambe ya bongisa pona biso. Et quels sont ces principes? D'autres dans les principes batebele ba barate ko banga nzambe li ko sambela mingi. Wana batebele fo baye bango. De deux, Bible biso la prière des justes a une grande efficacité. Donc si tu es déjà juste, donc prière notamment qui est en efficacité. Alors, batebele baye bakate ozo lukelo komoko e senga prière ti.
mais yo memi on kana prière exemple oyebi que ça na ba âge mususu mwana moi papa pardon le bilo mususu za ko senga prière tu aussi aller en prière oui il y a d'autres choses qui ne demandent pas la prière exemple Paul na Silas na kati ya kasho ya ndo senga prière te ya ndo senga ba kumisa nzambe écoute cette révélation sunata mkwani oyo ka oyebi lokola nzambe oyebi musique so ekoti mutu biloko mbale ninganaka ezaka mutu na lokolo alors tant Paul na Silas bandi okumisa nzambe alors Bible dit que likolo eza evandelo na ye mabele eza eniatelo na ye siko tant Paul na Silas ba comprendre bi a ole to banda ko bengana ba démon ba bi to banda ko kumisa nzambe tant ba kumisa nzambe louange wana koti nzambe nzamba bandi ko ningisa mutu na lokolo o lokolo eza eniatelo na ye mabele eza eniatelo na ye tant nzamba oningisa lokolo ba fondement prison yango mo ekomi ko se briser sans que ba bengana ba démon d'autres choses eza ba démonter eza ba comportement mabe yango moni eza na ba tebele 10 ans dans l'église mais tu es toujours dans la masturbation 10 ans dans l'église qui songi otikati 10 ans dans l'église tu pries beaucoup mais motema mabe tu pries beaucoup mais il y a d'autres choses qui ont empêché vie na yo bien aimé obi so kaka o changer comportement na yo biloko monsieur ko tika Paul nani Paul la Silas ba bondela kité ba bondela mingi kaka mingi louange et simbi nzambe ana umela ki na ko bondela mais problème les aki ko bondela te problème les aki principe ni fois au mwana nzamba linga ki intérêt na epeza na kati tango ayebisi nzamba bisoko pesinga mwana ko pesanga na pe tango alobi bomba mon nzamba pesiye donc d'autres choses na kutena ndeko moko asombi mutuka tango mutuka bandi ko sala boye ba problème bandi ko ya ba kena ba mécanicien be mutuka ezo bonga te ba osala nyoso be bonga te ayo sanga bi pasteur ba mécanicien batali ba bi mutuka eza na pante mais nazo démarrer zo pelate batali biloko nso bien na ebisi est-ce que au pesa ka offrande pe di mo respecta ka parce que na mona ki déjà ezaki problème spirituel na kati wana ayebsingo te na ebisi papa soki kaka ngabizwa kaka mokanu kaka sikoyo versement no liboso pesango pa na para nzambi tant en tout cas sur na salika versement liboso no pesa tant ka démarrer mutuka peli ouais ezaki problème deuxième problème il y a conscience de d'autres choses et singa mutu azwa prise de conscience même enfant produit ga umelaki aolia biloko bangulu avanda na bangulu mais tant azwi prise de conscience il cherchait l'abondance mais pas na biso eza ba sali o ba olia bien or son père aussi cherchait son fils donc yazo lukazo nga papa deuxième comme prise de conscience donc quand prise de conscience azongi papa directement papa n'étant à moni Bible dans Luc chapitre 15 verset 17 à 20 habitant papa na moni ayambiye donc c'est ça papa uti koloba que non bilo mususu senga karaté to bondela bilo mususu senga kapé au pesi offrande au pesi dîme donc nzambe pe akanisa asala apesa akorisa ba promesse mususu kaka na partir a oyozo pesa papa pasteur mo kaibisanga alobi que non offrande d'autres qui n'a pas sa église et ça a une importance qui offrande des alliés que donc dans mon église et le qu'on a apporté genre na koloba na peut-être na kombe la nzambe église peut-être ko bonde la libonde lina ngai et ça offrande pas nzambe et le qu'on a apporté na église ton na keibo ko yemba na nga ko beta maboko na nga ko beta milolo ya ngonde offrande quelqu'un qui nous regarde peut se dire que non ngai vu que na yo kapé bongo je ne suis pas la seule batebe ba yo ka bongo il peut se dire que donc vu que ko ken église pèse offrande ko apporter en plus donc ko yemba na nga ko beta maboko et ça peut offrande mais pourquoi na zwaka mbongo na pesa alors que soki na suki pe wana na yembeli kaka nzambe na bini et ça peut quelque chose et ça peut offrande na pesi na nzambe qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? La Bible dit ce qui arrose sera lui-même arrosé. Kaka Bible yango biso celui qui sème abo c'est que tu donc bababi okolona yango kobuka soko loni prière mais aux anangouya bandoki bakolia ote mais soko loni offrande oui bato ba comprendre raté il y a la bénédiction et les bénédictions. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Alors, qu'est-ce que les bénédictions et qu'est-ce que la bénédiction? Il y a des choses différentes. La Bible dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici toutes bénédictions qui t'accompagneront. Tous les foulées la plate de notre pète, il nous les donne. Parce que c'est ça, c'est ça ma promesse en Zambé. Il y a les bénédictions. Mais pour que ça ait été déconanga, ce que pesa, Yesu pesa kapé, il y a Yesu pesa qui mbeka, apesa qui lokola mbeka, apesa qui nzoto na ye. Mais Yesu a qui richesse soit beauté, mais Yesu a beaucoup de parce que quand il y a la richesse. Mais pour na biso batu
ata ozana mingi te kopesa ezaka te po zana ba moyen belé parce que eza bato be pe baza ba moyen te mais kopesa même amukie wana ozozwa wana moi so kopesa ba mbongo mibale ya ba bende yeso biyenda pesi ebele nzamba talaka auto pesi te mais atalaka auto tikali nango so nazana 100 millions atana pesi $100 na pesi muke mais nakoza mubimba nga 2000 francs na pesi yango nyonso mais ba bibi ba pasteur bo escroquer biso ba bo escroquer biso bino bo za ba mbongo na biso ba offrande bo so ba mituka bo so sala boy na boy biso ka to pesa ko moi mondi mazo tambola makolo ba moya mikolo nyonso na kina mona mondi mazo souffrir a uta mso kinga sa l'église tilimete ya kei makolo mais yo pasteur bien cheap donc bandimi position te bato ko ba sima non ko lo ba te donc au moins ta ba chaussure a bien te loko a bien te ko la ta bien te donc tout va mal mais bino moko ba pasteur au moins yo wana vous êtes toujours bien portant vous êtes toujours manion ce que c'est dû à quoi je sais pas isa bosa la encore to isa la neni parce que comment ça fait-il que bino kaka bobonga ka biso bandimi to zo ya to sambela to bonga te au moins la pasteur yo la za makolo lobi ko mona na jeep lelo omone boy lobi net si yoko nazo occasion lo bano ya msul lelo parce que communauté makasi ya msu to ko mata lisusu wana oyeba so c'est Rebecca te et comme ma sœur non bien pasteur boy on tourne tes sœurs je suis occupée tu vois j'ai trop de choses à faire et tout on salanza mes olianga temps et tout mais nazo occasion et on a profité là na tout na question yebisa biso c'est dû à quoi pourquoi vous faites ça biso tambola makolo bino na mituka biso to souffraka bino bien c'est dû à quoi. Merci pour la question. Il faut savoir, il y a aussi des pasteurs qui marchent à pied, mais ils sont et là, il faut passer, papa. Ils ont passé, et puis Jonathan Moukwanya, en contredisant, Jonathan, ce qu'il a aussi. Il faut savoir une chose, c'est Dieu qui bénit. Pasteur otam la jeep ebité tam so abeta makolo pendant 10 ans. Kasi abeta makolo kana wana zumo benzimi mbala mako jeep. Non, mbongo moi yo te dim ne mbala mako jeep. Tu sais nebselo moko. Nous les pasteurs, tozana eloko epambola rabatu. O eza la parole. So tangi batu nyonso ba pambola na Bible. Isaac abengi ba ne pa pambola bonga pese ba mbongo te, pese ba nka maloba. Biso za malobo epambolaka. Exemple. Eza mbongo ka bandimité. Ngana ko bonde apona mondimi moko ndesi nzamba sanga ngulu ndeko moko amela poison ameli poison alingo kufa komi pembeni ya kokufa na bonde lipona ye asanzi poison wana siko na vie na ye kufa na ongana sali prier nzambe o abikisi na nzela nanga ezaka reconnaissance ya bandimi ndesi moi personnellement nga to kemanda kate to senga kate d'autres choses tant bandimi ba on voit mais pasteur d'autres choses les amusalo biso sala ka pa pasteur et pas bandimi mondimi mo atela bité pasteur elo ka salilinga vraiment ndesi muto azaki na AVC faut pas qu'il traité na Suisse mais amoni obondeli pona ye abiki dans un monde eloko peso tamuso azuka jipi na ya pesio mais pendant que pesio jipe tamususu ozokamba bandimi mususu oyo nanu nzamba pambolité mais tant to lobaka pona ba offrande faut savoir même nga pasteur na pesa ko offrande même nga pasteur na père spirituel na pesa kadim des akate to lobaka bandimi ba pesa parce que même biso moko pe to ebi loi wana parce que tozana 7 comptes bancaires o ba to ele ba ebakate il n'y a pas seulement l'offrande. À part ça, il faut y aller là, biso ba pasteur bazo landanga ba yebi offrande auto zo kana kitunga yango te mutepambola biso ba pasteur mingi ezaka nzamba fungula biso ba porte moko oyo moko monta mususu na mate ya bo mutuzo apesa ki offrande te mais mate ya ne simbi akozwa clé ya contact mutu kana pesio eza mutuzo azaki na problème moko amoni ndenge ezu solution par rapport à prière au saleli et simbi azelo ko mwa malonga apesi to azu somme moko munene apesio donc ezaka mingi penza ba offrande parce que toza na 7 comptes bancaires toza na dîme toza na offrande toza na prémisse toza na aumône toza na action de grâce toza na offrande to pesa na panier donc ezaka set toza na ba offrande des ebeli donc mutu nyonso faut comprendre que oya pesaka yenda zwaka soki oloni avocat obuka avocat eza loi ya nature soko oloni même bible esi biso o azana ngo to bakisela mais o azana ngo te to ko arracher même o azana ngo donc c'est que tout le monde babaka tozangi tozana ngo te lokola balala kanzala te donc moi muki wana yango nzamba o sengo bible va avec peu de force que tu as kenena muki ozana ngo ndesi siko so to lobi biso a passer to voir misa to voir ma pour na bombo siko Eli il y a écoute veuve fallait que les mawa akuta na veuve bisi veuve
kaka o bongisi wana pesa ngana lianan so ngana lié donc ya bikutu na ngana liana kufana do soka lia kimbela lié pa kufi na ina mwana ye mais lokola pesa ki tango pesi kutu onction wana mosala nzambe esali ngolu apambola mi pe azanga ki susuté na bile so tani batunyo so ba pesa bazo ebele deux abiso te to bandisi yango mais to sala ka selon la Bible qui nous envoie même so tani histoire ya parce que to le ce que tu cherches so tani Saoul punda papa ne abungi wana eza na 1 Samuel chapitre 9 okobanda ta na 3 oketi na 17 Bible ebisi biso boye Saoul pata papa na ebungi tango ok luka donc Dieu permet des pertes oyo ko conduit papa na biso na moto nyonso tango la muki na tango loba oh Dieu conduit mes pas parce que tango azo kende ba komi quelque part Bible ebisi biso ba moni ba mpate pundo abunga kité babitika tozonga serviteur habité to kende peut-être au mona voyant a hotel Samson nzela Saoul atuni abinini to komima pa moto na nzambe parce que Bible nde lobiki bayaka pa mosala nzambe maboko pamba te ce n'est pas nous c'est la Bible qui le onde lobango tango bakei kuna oh bon bakanisa bakemona ka mpundo abunga kinzoka nzamba créaki pendant que Israël bazoluka roi moko akobimela bango kuna pe nzambe ayebisaki déjà Samuel ayebisi ekozana mutu moko akoya na herboye okopakola mafuta tant amoni Saoul abi celui-là ouele apakuli mafuta donc akende ko luka mpundo abunga ki mais lokola kendaki na conscience moko pure yango salaki ki akomi roi na nzela mosali nzambe. Ok, merci papa. Namoni yo sera côté ba pasteur donc ozo se défendre. Bon, il ça non peut le côté hein, c'est normal. Ndeka yo lobby. Bon. Je suis athée, mais papa il est seulement que comme il a kibiso donc je sais pas, nemi na ngate mamba pasteur surtout bito landelango ezara poto sambela souté parce que comme on peut ça moi passi ils ont peut ça pena passi na mutema ils ont peut ça passi zo ki sa mitema bisi koto ke na kolela bisi koto ke na ba problème na ba souci na biso poto zo ba biano car bisi ka wana nde tozo za le plus déçu donc les alara na kaloza na problème boyebi que non na église neza place que na ko so kimia mais ça sous place kimia te et comment place OK but nous tous hôtel beaucoup de comment bobité non sambela souté oui madame na zananga païen que non na sambela parce que dans mona ba pasteur mambo ça les ama bien makasi lisoma et comme il a kibiso pasteur kraninga ya marabatu na église il y avait un pasteur à marabatu na église bon mon copé aya qui pour la consultation des alakaka aya article dans maman na bureau et bizarrement bah eko kanga pasteur wana na mwasi wana il paraît même que la femme azaki ba genre ba fille ba menara ba fille ma bé ba femme ba menara ba fille ma bé et tout akipa pasteur a prophétisé pe ponae réellement aussi c'était vrai hein ba promesse ba ni pardon ba prophétie ou ya pesa ki pona vie na et c'était vrai mais seulement a eko coucher na maman wana na bureau ba to ba yo kanga bango pasteur a coucher na maman. Donc je sais pas comment prendre ça. Est-ce que le pasteur, tant que il aura bon, mais seulement, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi vous faites ça? Donc vous osez l'ensemble de l'engamabé, pourquoi? Alors que bino vous a censé, vous a bateau, vous a censé qu'au bang ensemble les plus, parce que bino vous sola ranaye. Bande que bino vous avez même chose occasion, t'es que non à sola, n'ensemble bino vous a porté parole ensemble. Boza ba canal on va utiliser ka pa pambola biso ba canal on va utiliser ka pour lober la biso mais comment ça fait-il que bino moko ba pasteur en gros ndé bobi ça ba vie na biso parce que la sœur qui était allée chercher une délivrance je suppose la sœur qui était allée chercher une solution à ses problèmes mais la même sœur pasteur a fini au coucher naï dis-moi un peu comment expliquer ça pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui fait est-ce que makambo comme ma baie du jour au jour. Merci pour la question, Rebecca. Faut savoir la première chose, là où il y a des vrais, il y a aussi des faux quelque part. Dans la vie, tout en la loi et la nature, tout en a l'icolo, tout en a sé, tout en a boutou, tout en a moi. Marie Messamu paie à son âme, a aimé saison 16 chez la saison de pluie. Tant en moi, tant en vous, la moi, sina mobali, l'icolo na sé, ma bé na malam. Pour ça, la $100, il y a faux. Ils ont déjà à $100, il y a vrai. Il y a un imita qui yango. Donc, s'il y a des faux serviteurs, sache que quelque part, il y a aussi des vrais. Alors, conseil n'a coupé ça, n'a bandimi, il faut beaucoup aussi prier pour les pasteurs. Ngana olobanini. Bible ebisi biso boye.
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc même nous les pasteurs, le diable nous cherche. Mais la Bible dit résister au diable. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais pour l'impudicité, il ne faut pas résister. Pour il faut conjuguer au temps présent avec action fouiller. Parce que la Bible dit pour l'impudicité, fouiller. Donc il faut les conjuguer au temps présent avec action. Je fouille. Papa, tu mais est-ce que tu as pas pasteur? On suppose que la sœur a pas pasteur. Ah, monsieur pasteur, pas pousser ni boye. Ma sœur, tu vois, bandit possible, les autres, mais il dit que non, et que quelqu'un n'a pas prière. Mais sans pas comprendre, mais pas et comme comme faut savoir une chose. Parce que place de Rocky, mais ils que non, et c'est église, et c'est pas ça, mais ce qu'on n'est pas dans eux, comme si raison pour laquelle il faut prier Dieu avant qu'on ait un moussal en Zambie, pour bon de la Nzambe qui vraiment à côté de moussal en Zambie bien. Parce que ça peut dans moussal en Zambie, puis moussou azane moussal en Zambie, mais hiérarchie n'est bien monté. Donc pour moi, ceux qui pasteurs on a ça qui ont expressement peut-être et que azana est pasteur mais à l'attaque il mange à misali musali nzambe o azana appelle nzambe te. Il y a aussi des pasteurs où azana appelle nzambe te mais à misali pasteur parce que pasteur vraiment o azana pasteur a ebi bible tant ka bible a ko résister te liboso impudicité fois qui me parce que tozana nzoto donc impudicité ba combattre ngo de prêter ba combattre ngo de loin à part ça bible c'est lui qui pêche oazo ça les sumu nyonso asumu qui mais pour l'impudicité bible il pêche contre son propre corps. À part ça, combien des esprits ont à transmettre pas pasteur, on a soi-disant pasteur, je ne sais pas ce qu'il y a pasteur à solo, parce qu'il a été, mais soi-disant ce qu'il a pasteur, combien des... bon, la minute sur le bas, soit est-ce que sur la ligne, soit c'est déjà raison pour laquelle il y a dit que ce qu'il y a solo, peut-être ils ont qui s'y et c'est un qui accouche à Canada, parce que d'autres sciences et c'est un condition. Mais yo opposé terme sous moi c'est mon pasteur alingo banoko simba yo to ndengeni. Donc pour l'impudicité ils a deux personnes parce que moi c'est ba viola qui était ceux qui ba viola qui était on passait en deux poussana en hôtel makei to alinga ko ganga mais tant ba ko kuta bango ko kuta c'est que et les pasteurs et la sœur bango ba bazaki convaincu parce que pour l'impudicité ba sambela kate ke nzambe kangola ngani oyebi même bible biso moi c'est otanga moi c'est onani Marie de Magdala azaki ndumba aki osimba Jésus aki osopele malasi na makolo batuku tu peme bakomo critiquer Jésus babi mais soka azaki mwana nzambe koma kotika mwana mwasi banda osimba oyebi ke loko elekai ka wana ndenge banda ko simba Jésus soki azaki Salomon ndete oka sango soki azaki ata David d'être au Kisango parce que pour l'impudicité est à la sagesse est à la makasité est à la onction et à la David n'a pas continué mais à quoi il y a mon moi c'est bateau sur la quoi tout le monde a Salomon a sagesse naie à quoi na basi tout le monde Samson a makasi naie et outi na nzambe mais besoin moi c'est quoi il y a moi Jésus tant à comprendre tant moi Bible so tant dans la Bible où ça évoluer babi moi na moi si on a bandé ko baiser Jésus na makolo pendant 2 heures du temps c'est comme moi so azala moi c'est ndumba azana ba méthodologie so ko esa mutu Yesu akoya kite parce que ya bima na nzela lisanga ya moi sina mobali te donc Yesu pas bota ma moi sina mobali basanga na kite yango ba instinct wana pa na esala kite yango tango akei message moko atindika ke pour l'impudicité fouiller donc abi fouiller même moi les pasteurs loko na nabi nazana makila na nzoto salaka so na moni mwana mwasi moko ayina alinga ba attention na obengana ete poso na mina bengane ya okoma makambo Joseph aboyi na impudicité bakangi peut-être na ko pesa pasteur mo stratégique pour tamsu pasteur mo zolandanga e ko komela ye so moi mwasi mo na bureau na yo ayina ba attention moko sala boy yebise to kanga misto bondila c'est bo kanga misto bondila bima obimi ata libando ke benga ata secrétaire boko mata 3 donc ce que soyez moi ça pour ça non pour généralement c'est ça oui on a le pasteur yemoko kutune mukaza là je pense so totali bien sûr ba tupete mutaba amekaki mais ya to sika tala kaka papa ne ba benga dadi na sala kaka et que kana ndenga molimo mais ce que omoni jusqu'au côté la pasteur le bac non ce qui serait ça on soit yene pe intention bien et on ka délivrance le pasteur on a ma benda mimi na bandila wana ce qui aza faux pasteur. Là, na au côté là, parce que bazoa coûte combien sa réputation na biso ba pasteur. Soit un faux pasteur, peut-être un c'est la science na mais vraiment un pasteur qui est un vrai pasteur
D'ailleurs, ce qu'on sait les locaux, il faut c'est là on a bureau, on a lieu sacré, on a place en Zambé vraiment. Donc ce sont des choses on a conseillé à pasteur de ne pas les faire. Donc de faire des Bible tous à imitateur à Jésus. Tout là oh Jésus a sali pour nabiso, oh Jésus a za pour nabiso, ce qui est très important, c'est ça. C'est ça ce qui est très important. Ok, papa, tu comment que Nasuka, tu as un peu nous dire d'une façon brève ce que tu cherches, te cherche. Donc, mais quand il y a une façon on a poussé, autre par rapport à thème nabiso colonelilo. Ce que tu cherches, te cherche. Ndeko zolandanga, soko luka musala, na biso ezana misala ya bien, ou ezo luka batuloko la yo. Faut ça la premier pas. 1. Nzambe asala secrété, asala JT. Nzambe asala manga, asala avocat, asala bafui nyonso. Apesi biso mayele ya kosala ba ji na wana. Donc la puissance des premiers pas faut ça là. Ça la premier pas nzamba accompagner yo. Yo zo luka mobali ya malamu, to mwasi ya malamu, zo luka musala malamu. Na bato bozo landa biso boza dessus peut-être na ba pasteur rebelle, beaucoup na bango ya mabe. Ngana biso il y a des vrais pasteurs au ba osela nzambi na ndenge ya solo. Il y a des pasteurs au bazo orienté pe batu. To kutana ndeko moko azana problème ba boakele maladie ya lokolo ya mbasu. Tozo bondela pone zo zonga, to bondela pone zo zonga, même mukoloka to baptiser ye. Oh, problème est qu'il y a un Yesu lola mo konti pe mo bikisi. Ngana o présenter au cas un homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Soko kuta na ye akorienter yo pasteur ni okuta na ye. Soko kuta na ye a otalisa onzela ni okosa pe soko kuta na ye a faire briller étoile na yo parce que Hérode aluka ki akwisa aboma Jésus. Mais lokola ba bomba ba resisa qui était pas aki na étoile bande ko ngenga. Yeba yo pe na problème so zanango ba kolonga te pe mwana nzambe. Satan akota na bomo ya mwana nzambe. Sauf les portes, ne donnez pas l'accès au diable. Ce qu'on peut s'y accéder, Satan a rosangouillé. Donc ce que tu cherches, te cherches. Ce qu'on luka mobile bien, les hommes bala bien, ce luka moi c'est bien. Ce qu'on luka musala bien, les hommes musala muka malamu luka. Ce pour luka muto sunga. Ils appellent na bateau, bazana posa basunga. Donc avec Jésus, ce que tu cherches, il faut avoir un bon conseiller. Faut faire la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu de conduire tes pas. À part ça. Dernier terme sous message nanga na ba prière na fo bondela nzambe acha musika na yo basi nyonso na mibali nyonso bakoza na ba occasion de chute pour na vie na nzamba acha ba musika o peut-être ngena sukisa nango. OK, merci beaucoup papa Cédric. Merci beaucoup papa Cédric. So ikopi sa biso adresse ya église, numéro de contact na yo pour la bande ko bakoluka ko joindre yo. Donc OK, merci. Numéro de contact, si vous nous joindre, vous na 089. Tant que vous êtes à l'étranger, plus 243 89 55 82 999. Plus 243 89 55 82 999. Pour nous de Vodacom, plus 243 81 0083 464 plus 243 04 plus 243 plutôt 81 0083 464 wande bokozwangai facilement na que numéro est affiché au bas de l'écran bati wana bozonga na facilité pe église eza communauté eza église Aeben ministry église Aeben ministry tozana avenue Landu na commune Bumbu numéro 114. Toza pe na Pigeon na Mbinza Pigeon na commune Ngaliema na Mbinza Pigeon na avenue Diangenda numéro 10. Toza pe wana se boye wana bokuta biso vraiment wana. Ok, merci beaucoup pasteur Cédric Nandingo Ndimi à invitation à biso. En tout cas, Nzamba Pambola yo. Et ben de konyo so balandi biso merci pour na temps bo accordé biso. Merci parce que Bondimi ko kamungongo Nzambe. Yeso alobi, je suis devant la porte, je frappe. C'est lui qui entend ma voix à kofongo langage, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire yo Ndimi koyo kabiso Ndimi ko landa biso, c'est-à-dire au fongo les liés sous porte, pe à koti allié na yo, j'en suis sûr.
Bapambola Bino partout ici que nous sommes volantis. Biso, j'ai béni le frère Alvin Béa, donc le numéro 1 de la Voix Céleste. Donc merci beaucoup, Bapambola Yo. Pasteur, ils ont battu sa beauté, qu'on remercier, je sais pas. Merci beaucoup. Je nous remercie. Premièrement, je remercie mon père, papa Nangaï Tumbula Pierre Ronsard. Na pesi mbote maman nanga Élisée Lotutala na atelier na Élisée Monde na pesi mbote na famille Tumbula Mbimba Narcisse Tumbula Brévan Tumbula Merlet Tumbula Fallon Tumbula Flavien Tumbula pe na pesi na père spirituel nanga apôtre Emile Basekai pasteur Gilles Lutete pasteur Rodrigue Basekai pasteur Bertin Piana pasteur Tozo Kusu pasteur Bruno Loala, pasteur Justin Sadio, pe bana équipe adoration et orchestre les bâtisseurs Mobimba, na pesi bangombo tesika bazali, na bana Aiben nyonso, pe bat nyonso bayebinga, sans oublier caméraman moka filmanga mingi les caméramans de guerre, Yannick Tunga, na pesi pe mbo tesika ozali. Merci. Papa Godé Longa Ngombo Tenayo Yangoyo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de notre mission. Retrouvez-nous prochainement avec un tout nouveau numéro. Bye bye. Bye.